Yesu wetu tunakusifu hii wakati tulilala sabakufu mais tunalamuka wasubuhi bengi biso rapidement biki oza na message moko na yebisaka bato ke soki nzambe alobi likambo moko 2 ou 3 fois il faut kobanga. C'est la même chose que nzambe azobandela message wana depuis 2020 ou alobaki tour ya liboso nazoyoka bazobenga nga sima ya mutuka tana baluki sima na moni peza muto afandi sima ya mutuka esalinga kobanga na lingi na fongola. Est-ce que oyebi nga alobi na yebi yote okoti na mutuka na nga ndenge nini kobaluka lisusu te kotala pe na retro te tala kaka volant tala liboso soki ambutillage bato babandi kokende yo avancer kotelema te soki osali erreur ya kotala na retro po omonanga etali yo moya telemi akopinir mutu nyonso cette fois-ci mawa ekozala te. Bien aimé dans le Seigneur, tant on a tali lisusu na rétroviseur na nga ya gauche na moni rétroviseur eza rétroviseur te. Bien aimé, tant on a tali na rétroviseur nazo mona bana ba bébé na moni ba bébé nyonso wana baza na makila na munoko na moni baza na makila na misu na moni baza na makila na matoi. Chose bizarre nazo mona ba bébé nyonso wana batelemi 3e mois max 4e mois oui avril na mai na 3 mois oyo na ko frapper makasi ke mutu nyonso na vie asala avortement mais plupart ya bato nazo boma bango. Azamwana motote po akosangai abongwani pete po awangana Nzambe ya le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien. Bana kitoko koma mukondima atako babakola ke mafuta na musakolima lelo ya yobolingo bateli le Nazarien lipamboli oyo mona na katempeni mama kantelobi kolake mapapu masope mafuta tokokesika na longo na nzambe oyo babenga na makomi Ifada, thank you Father. Chers amis fidèles, balandi nyonso toujours bozoka libaku ya kwanda biso na kati ya chaîne Nabino ya les Nazariens TV na cadre émission Nabino Table Sainte est présenté par votre MD serviteur Dadi Mukwaya. Je tiens toujours à vous remercier d'être branché sur votre chaîne les Nazariens TV. Je dis un grand merci à l'équipe Mobimba et les Nazariens TV. Je dis un grand merci à la servante de Dieu Maman Tiffany Mokwa pour la confiance au Pessinga. Je dis un grand merci à Jira Oda qui n'a pas la caméra. Je dis un grand merci à Alain Kiakala Lobo Kwanzambi Ozana Régie. Lelo Table Sainte Nazana prophète Félix Grâce tous les na kati plateau oyo azana message moko ya kopesa pona bana ya Nzambe pona mokili mobimba message yango ngana ebité biso na bino to ebité prophète Jean lui a béni biso rapidement béni biso alobi que azana message monza maché apanza na mokili mobimba. Bon avant d'abord présenter bino le prophète Félix Grâce les jeunes lions. Non, c'est d'abord la régie à Tchaïso vraiment cantique au vraiment modifié bana Nzambe. Il y a la servante de Dieu Maman Tiffany Mokwa et puis on se retrouve après cette chanson. Alléluia. Merci le roi de rois. Alléluia. Tombola maboko na yo likolo. Lakisa maboko na yo. Sakat. Sakat. On y va. Ah. Salaboy, Salaboy. Assis sur son trône. Salaboy. On y va. Assis sur son trône. Encore. 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 Ah, ah, ah. Afandi na ngwende na ye. Yesu azaya kofanda.
va. Assis sur son trône. Afandi, 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 afandi. Assis sur son trône. Fandi ça y est, fandi ça y est, fandi ça y est. Nazo mono de tika ya sopan. Afandi, 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 afandi. Merci Jésus. Merci Jésus. Assis sur son trône. Afandi, afandi. Salaboye. 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 Gatela Yesu le sako. On y va. Gatela. 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 Nous sommes comme un bronze. Gatela. 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 Nous sommes comme un bronze. Kaka. Kaka. Nous sommes comme un bronze. Yambalo ya taba ministre bakokata. Nous sommes comme un bronze. Nazolo bakatela yelo sako. Katela yelo sako. Katela. 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 Nous sommes comme un bronze. Nazo monote. Nazo monote. Nazo monote. Nazo monote. Salango boye. Dose, 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 dose. Tolobi à tout. Yoka. Merci. Tolobi boye. Yambaloyo. Ata ba ministre bakokata. Ata ba généraux bakosala nini? Nous sommes comme un bronze. Nalobi ata ba ministre bakosala nini? Nous sommes comme un bronze. Ata ba président. Nous sommes comme un bronze. On y va. Katela yetoke. On y va. Voilà, Naïbicha, ça lui vraiment plaisir. Na Philomène Mouko a monté ma bivence de Mbo, pourquoi pas à Joe M. Nabigo de Joe MK, est-ce que vous allez mon oncle, na personne beauté. Naïbicha, ça le plaisir. On a Jack Pro depuis France, Naïbi non. Et ça lui vraiment plaisir. Je dois aussi félicitations à ma maman Tiffany, la servante de Dieu. Merci vraiment d'engue. Félicitations à Ndenge. Bauti Kokoleyo, merci vraiment Naïbi non. Tomelaki vraiment la bonne amie, vraiment bien. Mes félicitations maman Tiffany. Dans le la gira sur la caméra, pour la caméra na présenter nos invités dans les prophètes Philippe Grâce. Bonjour l'homme de Dieu. Bonjour frère Dadi. Santé de nous aider. Ça va bien, Zambazo va télévision. Qui vient de Zambeza. Oui, qui me salue. Moi gentil par rapport à votre union sur bazui grâce à Kolando à ce moment dans les Nazariens TV. Na pesiba na Nzambe nyonso mbote bazolanda biso na Nazarien TV, bozala na Europe, bozala na Asie, Océanie, Afrique, Amérique. Kimia ya tata Nzambe ezala likolo na bino, bos pesa Nzambe confiance et bos se soumettre à la parole de Dieu. C'est alors que beaucoup qui évoluer. Mon gentil nanga yango wana que bato ba se soumettre na liloba ya Nzambe. Ok, merci vraiment. Les gens Dieu va toute chose commence par la prière avant d'abord la tourner nanga. Et liboso na ninga okamba émission autotiko na maboko ya Nzambe. Yesu wetu tunakusifu hii wakati tulilala sabakufu me tunalamuka wasubuhi tunakuwa na roho tuko bazima baba shitukuri atukuripe kintu atukuripe falanga ni juu ya neema yako juste juu inatufanya kusema tukwa hivi tuko mimi kuna baridi mtu utatafuta hii emission kwa jina la Yesu Kristo amen. Amen. Merci maman, l'homme de Dieu. L'homme de Dieu, tout le monde dans le message, tout le monde au bengi biso rapidement, vous avez un message encore au Nzambe à cœur, au le peuple de Dieu pendant on a monde ati mobimba to moni pe awa to zabiso moroté les Nazariens to moni ba chaîne ebelé eza na kati nda kuna to moni ba chaîne ebelé na moya ta kombo ezati to moni ba confrère na ba mbote na bino ne besoin da biso en ce moment merci ndebo bo assister biso na émission to moni ba chaîne ebelé ba bi que non oza na message moko oyo il faut panza et pas ebana nzambe na monde ati mobimba l'homme de Dieu to ba message en eza nini ou bengeli ba chaîne nyon somboye pour nous passer un message. Merci papa Dadi Nzamba Pambola Bino. Je tiens vraiment à vous remercier parce que vous perturbez le programme na Bino. Parfois vous avez un rendez-vous mususu boye na ko répondre nga. En tout cas merci et pas ya mosali anza maman Tiffany Mokoa.
nandengo disponibiliser chaîne na yo en faveur ya évangile. Et na pesi pe mbote pa ba journaliste nyonso bandimi ba travailler nanga ba yoka message opo ba publier yango. Que le Seigneur vous bénisse. Bien-aimé, message naza nango naza vraiment yako betama. Pourquoi? Parce que na yebisaka batu ke soki nzamba lobi likambo moko 2 ou 3 fois il faut ko banga. Il faut que tu aies attention. Likambo o nzamba lobela kinga yango na 2020. Début à 2020, c'est-à-dire confinement et bandaki déjà. Nzambe a yelanga na façon moko yako kamwa. Kaka ndenge salemi lobby na pokwa. Façon moko ya kokamo et bato ebele ta on a pesaki message wana je sais que et simba ki bato molimo mo santu ateya ki mitema ya bato po bato ba se repentir. C'est la même chose que nzamba zo bandela message wana depuis 2020 ou aloba ki tour ya liboso et maintenant nzamba zo bandela lisusu message wana et lo lenga memeli yango lobby nga moko personnellement nazalaki ya ko lemba et na volant ici quand nazalaki je ne sais pas comment je n'avais pas commis l'accident. Lobby ezalaki dimanche ndenge mo mesano to kendaki église na pokwa na yaki na nazaki na baninga to vandaki na bango vers ba 20h nazokende ko accompagner bango na ki ko déposer bango à mon retour kolungwa station Salongo ti kokoma sous-région embouteillage ezalaki makashi. Ce qu'on a na kati embouteillage musique ezobeta na mutuka. J'étais seul parce que bato nazaki na bango bakendaki déjà nakenda ko déposer bango wana nazozonga ndako. Nga moko na mutuka na memaki mutute. Na embouteillage wana bato bazoloba bamtuzo ba embouteillage ngo makelele pa ba chauffeur mususu. Moi j'étais seul calme nazolanda musique et bandaki kobeta na mutuka. À ma grande surprise nazoyoka bazobenga nga sima ya mutuka na kiti ya sima na yoki mutu azobenga nga Feligrace. Je me suis dit oh nani aza na mutuka tana baluki sima na moni peza mutu afandi sima ya mutuka. Un papa là, un vieux papa tata mukolo avandi sima ya mutuka. Et salinga kobanga na lingi na fongola portail nabima portière nabima je m'excuse azo ebisanga que kobanga te fanda wana ko bouger te katande musique na yo na kati musique alobi na ngake ko aussi o moninga ko baluka lisusu te. Est-ce que oyebi nga alobi na yebi yote okoti na mutuka na nga ndenge nini azobisanga oui na koti parce que naza na possibilité ebele ya kokota ko baluka lisusu te ou soit kotala na rétro te eza liboso po mona nga sima ko baluka lisusu te kotala pe na rétro te tala kaka volant tala liboso soki embouteillage bato babandi ko kende yo avancer kotelema te soki osali erreur ya kotala na rétro po mona nga etali yo soki obaluki po talanga aussi omoninga déjà etalio ngalobi papa na ya mukolo wana papa ya mukolo ezali déjà ba 20h papa ya mukolo penza papa ya mukolo ya jeune papa te penza papa ya mukolo afandi na ngalobi na ye encore une fois comme na yo parce que na sina yaki lisusu il y a des années na solola ki na yo comme ye comme na ngali lisusu le kola prophète le kola serviteur de Dieu j'ai compris directement que il s'agit de la divinité. Il s'agit ya kolo nde aye lisusu alobelanga alobi na yaki déjà kolobela yo mais tant on alobela ki yo e yo pe olobaki mais makambo lobaki c'est comme si bato bazo banga yango te c'est comme si bato bazo yoka yango te c'est pourquoi nazongeli yo lisusu et cette fois-ci moi aza déjà ya kotelema moi ya telemi akopinir mutu nyonso cette fois-ci mawa ekozalate ekolimbisa ekozalate moya telemi makasi azo pinir mutu nyonso ngabi moya telemi alobi oui moya ngo aza wapi atelemi li wapi alobi azo pela déjà makasi
akopela na vie ya mutu nyonso azoboma mutu nyonso il faut azala pini na tuni ye pona nini azoyebisanga ke voilà sikoyo tala na rétroviseur na yo ya libanda ya droite nakitisi nini glace natali na rétroviseur alobi ozomona nini na rétroviseur nalobi namoni eloko te namoni kaka libanda sima minda ya mituka eza sima na nga alobi ok tala lisusu bien aimé dans le Seigneur tant natali lisusu na rétroviseur na nga ya gauche namoni rétroviseur eza rétroviseur te namoni rétroviseur ekomi lokola écran géant donc ezolakisa nga lisusu sima te ezolakisa nga makambo misusu esali nga nzoto malili ebangisi nga wana embouteillage mituka ekomi ko avancer alobi na nga avancer mais kotala sima te kotala pe likolo te alobi tala bien aimé tant on a tali na rétroviseur nazomona bana ba bébé mais ba bébé ya o babotami nano te ba bébé o peza ba bébé ebele na koko tanga te bakoko zala millions et des millions na moni ba bébé nyonso na baza na makila na munoko na moni baza na makila na misu na moni baza na makila na matoi sikoyo eloko ekamusinga na moni ba bébé wana balali te parce que bébé il faut alala parce que bébé akoko vanda te akoki pe kotelema te chose bizarre nazomona ba bébé nyonso wana batelemi bana mike yake babotami nano te na moni bango nyonso batelemi mais batali direction ya moi natali likolo na moni moi makasi na kati ya écran wana na moni moi epeli ma soleil peza peli na kanda ya makasi siko bana nyonso wana batomboli misu likolo batali moi bango nyonso batelemi batie maboko likolo siko tango bazoloba mingongo ya bana wana bazoloba lokola bazosala prière lokola bazode mais bango nyonso bazo omoni tango to bandaki ko soki ozoyoka prière ya catholique ceux qui sont dans l'église catholique tant que ça notre père qui est dans le ciel ndenge balobaka bango nyonso wana bazo répéter prière wana donc bana wana bazoloba bongo siko koloba bazoloba na douleur bazoloba na pasi bazoloba na chagrin bazoloba baza bien te baza ya tiko kolela na ba chagrin na bango zo sala ke bazolela siko kolela bazolela na moni maya misu ya bana wana eza maya misu te mais eza makila ezotanga siko na koloba na bango bazoloba nini bazoloba ke tata nzambe lobela biso biso tosala nini po bapara na biso baboma biso est ce que biso tokoki kobotama te biso tokoki kokende classe te lokola bana misusu bazokende classe biso tokokaki kokolia te lokola bana misusu bazolia biso tokoka kokolata bilamba te lokola bana misusu bazo répéter bango nyonso langage moko biso tosala nini est ce que biso toluka bapara na biso ou bien bapara na biso nde baluka biso tata nzambe lobela biso venger makila na biso parce que ti siko toza na place ya kokende te toza na kotelengana tala esika toza liza ya kokauka toza na place ya kokende te lobela biso tana moni yango bien aimé dans le Seigneur je parle ma main sur la Bible tango na yoki langage ya bana maya miso ekitinga na telemisi mutu wana zwi mutu na nga na tie na vola nde papa wana za sima na nga alobi na nga omoni otali ozomona nini alobi na moni bana bazolela bazosenga vengeance baza na ninga alobi baza na makila na moni makila ezobima na matoi na moni maya miso na bango eza makila na moni munoko eza makila nena tuni yeke bana o baza bana ya nani baza banani azoyebisanga ke kanda na ye nango cette fois-ci na ba mois oyo 3e mois Max 4e mois oui avril na mai na 3 mois oyo na ko frapper makasi bana wana baza bana oyo ba parents na bango ba avorter bango baza bana ba innocent nzamba lobi azoyebisanga ke na ye pona avertir yo ke mutu nyonso na vie asala avortement
ou soit mutu nyonso na vie alongolisa mwasi zemi na 3 mois oyo nazo frappé bango nyonso ya kokufa bazo kufa ya kobela bazo bela ya ko perdre misala bazo perdre misala ya ko kangama bazo kangama bazo kota ba prison ya ko kobela bazo kota ba hôpital ba misusu ba obela maboma mais plupart ya bato nazo boma bango na ye lokola moi nazo présenter na 3 mois oyo na ozonga te naza na se ya moi lobi est-ce que c'est vrai ça est-ce que oye nde ko venger bano alobi bana wana baza na place ya kokende te bazo senga moi ya loba or moi c'est la fureur moi c'est la justice de Dieu moi c'est le soleil or soleil c'est Jésus-Christ il est en même temps amour il est en même temps justice. Alors le kolabana wana baza ba innocent. Le kolabana wana bazo senga vengeance. Nazana eloko mususu ya kosala te ke ko rendre bango vengeance. C'est pourquoi naye avant na sala yango na ye komona yo oloba. Tango ekoya bakonzi batu ya ba pasteur bakamote mouvement ekosa parce que dans 3 mois oyo ezana makambo ekosala ma eko bouleverser mitu ya bato eko bouleverser ata ba pasteur makambo ekosalema na ba église eko bouleverser ba konzi ya mboka makambo ekosalema na mboka eko bouleverser ba ville ya kaka na Congo te mais monde entier mutu nyonso asala erreur ya kolongola zemi ya ko utiliser méthode babenga kango méthode babenga kango donc mutu nyonso a utiliser contraceptive méthode contraceptive mutu nyonso asala kaka ke zemi ekufwa moi zemi ezala ya jour moko ezala zemi ya 2 mois ezala zemi ya 6 mois mais mutu nyonso asala kaka eloko wana bana nyonso wana yango wana batelemi bazo senga vengeance. C'est pourquoi na tikiti na ye na se ya moi na ye ko rendre justice. Alors le colosa prophète na avertir yo pas seulement bango azo yebisanga que batu nyonso babebisa semence, c'est-à-dire basala méthode contraceptive, c'est-à-dire à utiliser ata ba pilule amela ba pilule ya que azwa zemité à utiliser préservatif bazwa semence wana babwaka yango azwa tonga ya keno tonga oyo nazwa zemité papa wana zo yebisanga que nakiti na se ya mo je vais frapper tout le monde et makambo na kosala na koko boma na famille moko ata 3 personnes et ko kamisa bakonzi ya mboka na ko frapper chaque famille na ko frapper partout. C'est alors que j'ai dit le col sacrificateur na bandi ko bondela ye avant de simananga bandi ko be soko koki ko yoka mawa parfois ils ana batu misusu basala ki makambo na erreur alobi nanga problème ya ko yokela mutu mawa lisusu ezate l'âme qui pêche est celle qui mourra yoke noloba il faut oloba ce que olobi il faut batu bazala averti. Je vais frapper kaka ndenge na détour de Sodome et Gomorre. C'est ce que je vais faire cette fois-ci dans le monde. Na ko utiliser ba méthode de belé kaka que batuwa na ba kufa, batuwa na ba subir, batuwa na ba nyokoma. Ezana batu batango ba olungwa misala akozanga na elamba ya kolata. Ezana batu tango okota hôpital ako dépenser tout malade ko shilate. Bien-aimé dans le Seigneur, pendant que tu évolues embouteillage de fongwami tolungu esika tozali tokomi na sous région tokomi na église résurrection na koti pona kende ndako azoyebisanga kende à partir ya lobi banda kopesa message oyo peuple bazala déjà averti basali ya nzambe bazokamba bato na ba église bazala averti bakonzi ya mboka bazala averti na utiliser yo lokola messager lokola na lobaki tour ya liboso ba yokakite cette fois-ci que ndo lobake tant wana na obtenir compte ya buzoba na bangote cette fois-ci na kiti na kosala 3 mois sur la terre na kotambola partout moi na kopela
pour na frapper Batunios parce que na rendre justice na bana oyo. Et salinga nzoto malili na bandi ko bondela, na bandi ko supplier ye. Tindenge na zoloba na zoloba. Après un temps, ngamoko na zo senga kaka. Est-ce que koko yo kamawa? Limbisa batu, limbisa monde, limbisa mokili, limbisa tindenge na zo milobela wana na zo yo kalisusu zoloba te. Ndena eko oh, azoloba lisusu te ndeni. Na profiter na tali na rétroviseur na moni ke sima na mutu na kiti ya sima mutu azate. Na telemisa mutu na tali boy na moni mutu te na kiti. Na tiki mutu na balabala na zongi na nzela juste pour na mona ke mutu ngo azaki ndeni azke wapi. Bien aimé, ce papa a disparaître bongo na kati ya voiture. Je suis venu à la maison na vandi na TV pour na la TV na zo kokate. Titi ba 0h vers 1h nde na lungwe na salon awa na koti na chambre. Tana koti na chambre pongi ye kakate vers ba 3h nde pongi ye. Tellement que na zo ki ta ya ko intercéder, tellement que na yoka ki pasi, tellement que na lelaki. C'est alors que vers ba 4h 5h nde pongi ezwinga na pongi nazo mona muto koti na chambre nanga un vieillard kaka tata ya mukolo wana. Na monia koti na chambre nanga metango zoloba aye sika nazalaki avandi apesi mukongo atelemi apesi mukongo alingite na mona liboso alobi nanga ke savoir lokolo zo insister encore une fois ozo insister que na yokela batu wana mawa alors lio loba pesa message mutu nyonso ako se sentir concerné na makambo oyo alukayo osolola na ye mais orienté ye selo oyo ngana oyebisa yo ke orienté ye bongo po azala épargné bien aimé nazo bandela na mois de mars oyo ezokende déjà na suka avril mai il y aura des choses bizarres et se passer na ba vie ya batu oyo baza concerné na message oyo c'est alors que tango alobi na ngana ba 5 heures nde na situki na bandi ko pesa nzambe merci. Nabandi ko pesa Nzambe merci, nabandi ko pesa Nzambe merci. C'est pourquoi message nanga ya ngoyo. Na lingi to tanga verset moko pona bato oyo bazo landa biso. Na lingi to tanga Genèse chapitre 9. Genèse chapitre 9, nous sommes dans le 5e verset et 6e verset. Bible est lobby, sachez-le aussi. Je demanderai le sang de vos âmes. Je le demanderai à tout animal. Et je redemanderai l'âme de l'homme à l'homme. Qui est son frère? Si quelqu'un verse le sang de l'homme par l'homme, son sang sera versé, car Dieu fait l'homme à son image. Zambalobi akosenga makila ya mutu, akosenga makila ya ame ya mutu, parce que ame ya mutu ezalaka na makila. Nzamba pekisi mutu aboma mutu. Nzambalobi soki obomi mutu verse makila, ame ya mutu wana ekufi na makila wana. Siko yango ne Nzambalobi na kosenga makila ya mutu epa ya mutu aboma mutu mususu. Nzamba kendalo alobi ke na kosenga makila ya mutu ata epa ya mai. Mai oyo eboma bato. Bato bakufaka na mai. Nzamba otelema liboso ama ya sengi mai makila wana. E yo mutu oboma mutu nzamba otelema liboso na osenga makila wana. Yo mutu oboma mutu ata azana no zemi na libumu na yo. Eza mutu omoni tango zemi esalema mutu avorte. Avortement esalamaka na makila. Makila ekosopana. Nzamba lobi na makila wana ekosopana. Lokolo wa avorte, lokolo wa faire avorter mwasi. Na mobali na mwasi. Bino mibale nzamba otelemela bino. Osenga bino makila wana. La colère de Dieu. Tant on a zoloba, le soleil est sur la terre. Le vieillard a lobi nanga que je suis le soleil. Na kiti na se ya moi. Na rosala 3 mois na se ya moi. Je vais frapper nako. Omoni moi soki apeli makasi. Bato bazaka à l'aise te. Soki moi ya peli ya makasi bato bazaka agité. Siko lobi ke nakiti. Wana moi azalaka likolo, mais siko lobi nakiti.
naza na se ya moi na ndako ya mutu nyonso asala likambo oyo asala avortement aboma mutu atangisa makila alobi nanga que je vais frapper mutu nyonso wana ako frapper c'est-à-dire nzamba zoboye ke okoki ko boma mutu te okoki ko tangisa makila te mutu ata azana no zemi ata azana no na 2 jours nzamba boy siko yo sala yango tango message oyo likambo esalemelinga na poko na lalite butu ya lelo d'ailleurs tango navandi na ba journaliste nazo yebisa bango ke nazo yoka pongi c'est-à-dire après kopesa ba message oyo je dois me reposer bien aimé ceux qui se retrouver na makambo oyo combien des amis olongoli ça déjà combien des amis olongola déjà sœur au salela déjà ba méthode contraceptive zela to tanga verset moko psaume chapitre 100 Psaume chapitre 135. Psaume chapitre 135. Non, Psaume chapitre 139. La Bible dit, quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Alors, quand je n'étais qu'une masse informe, donc une masse informe, c'est-à-dire, mutuazana no superme na loketo ya tata na ye. Bible lobi ke miso ya nzambe monaka deja mutuana azana no spermatozoïde na kati ya loketo ya tata na ye. Nzamba monaka deja mutuana. Bible lobi quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre était tout écrit le jour qui m'était destiné avec qu'aucun d'eux, avant que qu'aucun d'eux n'existe. Quand nous avons informe, masse informe. Donc, azana no na lo lengete, azana no liquide ya pamba. Misu ya nzambe e monaka mutu, azana no liquide ya pamba na loketo ya tata na ye. Et liboso ya nzambe, nzambe na mukanda na ye akoma déjà mikolo mutu wana, liquide wana eko vivre sur la terre. Avant que jour ou attend, avant que aucun d'eux n'existe. Avant que aucun d'eux n'existe. Avant que Mouto Botama a existé. Avant que Mouto a commencé na libumu ya mama. Parce que Mouto abandaka ko vivre tango azana libumu ya mama. Abandaka ko vivre. Avant abandaka ko vivre, c'est-à-dire azana no liquide na loketo ya tata na ye. Na misu ya nzambe, na mukanda ya nzambe akoma déjà mikolo ya mutuana sur la terre. Siko yozo mutuana ozoboma ye. Yozo liquide wana obomi yango détruire yango. Ozu jour wana masse informe wana o détruire yango. On le dit non, ezana ngo zemi kaka ya 1 mois, problème exact. D'ailleurs, zemi ya 1 mois c'est déjà mutu mobimba, makila déjà ya mutu zo tambola déjà. Est-ce que mutu ba na monyo tu peux le ba par rapport ya message no lobi que non papa na lobi na mibali o ya bibabina na basi na mibali ya bimala na préservatif. Et ça juste pour se protéger l'homme de Dieu, non? Se protéger par rapport à quoi? Que non tout comme Zelena ibsabino lo Zelena ibso elokomoko. Zelena ibsa. Zelena yebiso elokomoko. Zelena ibso elokomoko. Zelena ibso elokomoko. Raison majeure. Oyo nzamba salela rapport sexuel c'est pour se multiplier. Raison majeure oyo nzamba salela nzamba kela batu kaka mibale. Akeli Adam na Ève. Le reste ya batu eza multiplication. N'oubliez pas que Nathan ya no nzamba boma monde entier mutu musu existate. Nzamba yatika kaka Noé na bana na ye. Alors nanzela ya Noé na bana na inde batu ba yiko se multiplier sur la terre. Donc quand il y a la relation sexuelle, ba ange ya nzambe batele maka déjà wana. Ba ange ya Satan pe bazalaka déjà wana. Ceux qui moi si na mobile bazo s'accoupler. Ezala na kiti, ezala na mbeto, ezala ba ange bazalaka wana, deux groupes ya ange bazalaka ba entouraka batu wana. Ezala ba ange ya nzambe bazawana pour ba protéger transmission ya semence wana. Semence ezolungwe pa ya tata ezokende pa ya mama. Semence wana voyage wana.
il faut ba ange ba sécuriser yango. Parce que là c'est la divinité. On a isa bonzambe, on a isa œuvre et création. Il faut ba protéger yango. Tu vois? Donc raison Zeratotanga verset moko. Genèse chapitre 38. Genèse chapitre 38. Nazo bandana 8e verset. Tina 10e. Alors Juda dit à Onan, va vers la femme de ton frère. Prends-la comme beau-frère. Et suscite une postérité à ton frère. Onan, sachant que cette postérité ne serait pas à lui, s'essuyer à terre lorsqu'il allait vers la femme de son frère, afin de ne pas donner de postérité à son frère. C'est qu'il faisait des plis à l'Éternel et qu'il les fit aussi mourir. Juda aboti bana mwana na ye ya liboso azalaki méchant likolo ya méchanceté na ye nzamba bomiye azaki na mwasi kombo na ye Tamar. Tango mobali akufi akufi Tamar atikali ya bota te. Nde Juda tata na ya lobi ayebisi mwana na ya mibale Ona abisi kende pa ya Tamar aza mwasi ya grand frère na yo. Lokola grand frère na yo aboti te akufi yozwa Tamar bota na Tamar po bana okobota wana bazala na kombo ya grand frère na yo. Bible lobi ke Ona andimi akei epa ya Tamar akoucher na Tamar. Et tant ozo coucher na Tamar, Bible lobi ki azo milobelake, soki na boti na Tamar bana wana bakozala bana na ngate, bakozala bana ya grand frère comme ça na obota te. Po abota te, il faut salani. Tant ozo coucher na Tamar, tant ya kopesa semence, tant ya kopesa semence ya kimobali, po Tamar azwazeni, Bible lobi ke ya banda kobima na nzoto ya Tamar abwaki semence na se. Tango azobima na nzoto ya mwasi abwaki semence na se. Bible lobi ke la colère de Dieu s'enflamme. Bible lobi ke oyo abanda ko sala wana esepeli si nzambe te. Nzambe pe abomiye sur place. Effet ya kozwa semence papa. Obi produit wana c'est une semence. Et ça semence zo sala multiplication ya bato. Alors ceux qui zo yango lobi ke nala ta préservatif pour se protéger contre maladies. Ozi semence wana obwaki yango. Soru na yo eza ya Ona. Soru na yo eza ya Ona. Tata, okoki kozala okufi na nzoto te, mais okufi na molimo. Na ba garçon base bakenda kosango na ba toilette. Ok, ba masturbation. Voilà, c'est impossible ko kosala yango te. Ba on peut ba na kati ya sort. Basa na kati ya makambu wana. Basa na kati ya makambu wana. Zena luka verset moko. Na luka verset moko ao. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et ça, le verset et ça permettre de la masturbation. Une fois que vous avez se masturber, yomoko. Car ce sont semence au bois qui n'a pas. Aujourd'hui, semence au bois qui n'a pas. Sors na yo kozala ya Ona. Nzamba ko frapper yo. C'est pourquoi bana nyonso wana bozo bois kawana. Bazo senga vengeance. Basi nyonso oyo basalela ba vaccin. Ba vaccin ya que na botate. Moi si nyonso amela ba kisi ya que ba pilule ya que na bumi na mobali. Na mele. Ceux qui ont oyebi ki okomela ki so bimeli na mobali wana ni. Parce que raison ya rapport sexuel et ça pour la multiplication. Na wuti ko expliquer yango à chaque fois quand tu as un rapport sexuel ba ange bazala kawana. Pas seulement ya nzambe ya Satan pe bazala kawana. Ya Satan bazala kawana pour ba détruire. Zemi kota te ou soit zemi wana tango kota ba esprit mabe kota na mwana wana. Abebisa mokili. Mais ya nzambe bazala pour ba sécuriser wana. Alors bino bozo s'accoupler. Allez, aux pilil au meli, c'est-à-dire au empêcher liloba ya nzambe et ça. Tôt ou tard mwana wana semence wana au détruire, masse informe wana au détruire. Et ça c'est une vengeance par exemple. Ce que tant yango.
bana bango na moni bana ebele bazo senga vengeance pas ensemble. Bien aimé dans le Seigneur, on se retrouver dans makambo oyo. Message nanga yango wana. Ba pesinga message na lobo. Mais le kol nzamba nzambe ya mawa. Nzamba pesinga moyen nini okoki ko échapper na makambo wana. C'est pourquoi numéro nanga ezawana avant natike la journaliste place. Numéro nanga yango wana plus 243 85 289 42 44 plus 243 85 289 42 44 alobi nanga que mutu nyonso aza coupable na makambo oyo po a échappé na kanda ya moi parce que moi ça déjà sur la terre azo frappé a kotambola na ndako ya moko na moko tant on a pensé que message on a 2020 ndenge nzamba pesa kinga yango na 2020 na yebi couple moko na Angleterre papa wana bayoki message ye na mwasi na ye avant babalana balongola zemi moko ye na mwasi wana avant babalana parce que mwasi pe avant akutana mobali wana alongola zemi mobali pe avant akutana mwasi wana alongola bazemi parce que tango bakutani babalani ba se repentir na église bayoki message nanga moi si ayebisi mobile que to sala que repentance mais message le problème exact biso to se repentir des gens ambassadeur limbisa biso mobile alobi non il faut na benga prophète tango mobile ya benginga na sololi na lobi yoka eloko nzamba lobi nanga que il faut bokende boy alobi ça va na rappeler yo wana ibela ba benganga lisusu te. Quelques semaines après bazolala na butu ye na mwasi na ye bamoni na coin ya ndako na chambre na bango na coin bamoni bana 4 batelemi wana na makila nzoto mobimba ba bébé bazolela lobi butu mobimba wana baladi te tango situki na pongi mobile situki a se rendre compte que na nzoto na ye eza batache ya noir atako onini ala mushi mwasi na ye abeteli mwasi bisolo mwasi ayoki pe na nzoto na ye batashi ya noir papa butu wana ti tongo ta na nzoto mwasi azaka mwasi ya pembe nzoto ya mwasi comme noir mobali pe nzoto noir nde balobi message to yokaki c'est-à-dire nzambaza na posa na biso nde babenganga journée wana mwimba na yamba téléphone te journée lundi na yamba téléphone te mokolo na ye ko yamba bango ezap mokolo batindelanga ba voice batikelinga bakangi ba photo ndenge bakomi balakisinga ndenga na ye kosola na bango na yebisi bango iya ça alors niveau bokomi wana na koko régler makambo wana bino na Europe te il faut boya semaine wana kaka basomba biye bayaki bafandaki na lemba na hotel moko eza na lemba super na Corneille City bafandaki wana babenga kinga na kei na kutani na bango to sambeli na banzamba lobi na sala boy to sambeli na bango basalaki soki 3 semaines alors nazo avertir mutu nyonso message na nga yango wana message vieillard apesinga yango wana soki ko se retrouver na makambo oyo olongolisa mwasi zemi osala la préservatif osala ba masturbation parfois yo mwasi utiliser ba méthode contraceptive omela ba pilule ozwa vaccin olongola zemi appelle-moi bible lobi ba osenga makila ya mutu epa ya mutu voilà message na salaki nango yango wana. Ok, merci vraiment l'homme de Dieu qui a un problème, mais le message pas le problème. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Isaïe qui message à homme de Dieu, il y a prophète Félix Grace, yo mutokutani na ka oyo benga prophète Félix Grace azawana, alobi homme vieillard, il t'a passé pour la apanza message oyo. Moi quand on vu, je suis juste journaliste. Message où vraiment l'homme de Dieu c'est fort. Hein? Ngamoko kutu. Komoni depuis boyaki tant na osona bi bomona kinga bomona ndenge na zalaki ya biloko wana watana yopo osalela ngote avant comme ça na problème moko tant message o ayenga moko na mis ça examen de conscience j'ai compris que avant na koma o nazalelo le Seigneur m'avait déjà consacré depuis quand oui ezana vie moko ezana vie moko ngana salate na vie ezana vie moko te ngana
eza na vie moko boye nga na salate donc naloba na lingala ya bien eza na vie moko boye ya jeunesse o ba jeune lokola nga ba sala ou bien ba sala nga na sala yo salate. Ok, l'homme de discours formule wana ba PCO au vieillard le qui est prêt à PCO pour na o épargner bato ndenge nzamba nga ka frapper Égyptiens qui Moïse ça ba peuple israélite ba zo makila ya nyo ba tsango tango dans zona tango esprit de mort ezoya tango ba mona makila ba roleka esprit ya mpuliku ya liwa ekolo ba lo ba na TV il faut ka bing to za conseiller problème na nga frère Dadi boko remarquer que nga na linga ko sala likamuka ndenge nzamba zolo ba yango alobi na nga ke muto on se sentir concerné abeng alukanga ozala na Kinshasa lukanga ozala na Congo lukanga ozala na ba province ozala libanda ya Afrique lukanga numéro yango wana nga na osala na oloba kaka o ba yebisinga na lobepa ya vieillard oyo alobi na nga nde na olo numéro za plus 200 combien tout chité plus 243 85 299 42 44. Ok, merci. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. C'était votre humble serviteur Dadi Moukoua. Et je dis un grand merci à la servante de Mama Tiffany Moukoua et Najira Zagnas ma caméra. N'est toujours le baba fois Bachala, vite à Mikole. On se retrouve à la prochaine. Bye. Azamwana motote po sangai abongwani pete po awangana Nzambe ya le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien. Bana kitoko koma mukondima atako babakola ki mafuta na musakolima lelo ya yobolingo bateli le Nazarien lipamboli oyo mona na katempeni mama kantelobi kolapye mapapu masope mafuta tokokesitana longo na nzambe oyo babenga na makomi aza mwana moto te po akosa ngai abongwani pete po awangana